toza précisément wapi? Toza na Lukala. Lukala précisément. Bon, toza na bureau ya la police. Et loko ni même bino na bureau à la police. Bon, toye ko déclarer mbongo na biso oyo to banda ko sala na sous-traitance régie construction. Et ça là wapi sous-traitance en régie? Banda ko sala na Sacheri kuna e pas bendien na Kitibaki kuna. Bazwa biso na musala et banda à partir ya le 12 avril. Commencement musala toyokana na bango par mois na muto asali 30 jours complets à un salaire il y a 200 000 francs congolais. To bandi pe musala bien mais musala autre ba sala biso musala forcé musala ya béton. To bando kota de 7h à 17h mais ata kopo ya ti ya pamba banda opesa biso te ata kwanga ya pamba banda opesa biso te biso moko to misupportaki to signaki nyonso wana moi ya liboso esili tant toke to déclarer mbongo pas mutu kwa zwa ki biso na musala a comité na niveau ko bimisa benjil devant biso keno bino bana mboka kutu bana Lukala ba villageois ya pamba pamba mutonga zwa ki bino musala kombo ne nani kombo ya boss ko ya zwa ki kombo ya entrepreneur eza Gigi mais Gigi Mavinga mwana matadi mais to bando ça na ba ingénieur na bango Billy na Archil ba bazala ki ba représentant na ye na soule tant ekomi un mois après to déclarer salaire ba négliger biso et to sali net ko revendiquer ba bité salaire na mito mbongo ezana onte o azana mwa difficulté na ndaku akoki koya to emprunter ye mwa muke bandambu to kendaki to zwa mwa mike to continuer na biso to pesi bango volonté kaka comme d'habitude talaka tuluka misala ezate place to zaki na mwa to négliger ezate to continuer musala nde to continuer musala to komo mona ba manifestation mususu eye master adnimbi aza mutu mais en pleine 3h du matin au bengani travailleur abima libanda musala akota suna lupango te otie en danger opesi mutuka te ketika ina ndaku obimisi kaka bongo akende to déclarer biso nyonso ba travailleur pourquoi bo bengani muninga na héros yo et pas na bango esimba te vu que eza service commandé to yokaka bango to talelaka bango oh yeko kuma deuxième mois musala avant ici là mais ndenge nini bambongo na biso wana oh non bozela nanu musala soke sili comme ça to kufuta bino mbongo na bino nyonso to par chanter tu veux aussi ça musala depuis ici là ba pesa biso 48 heures avant ba futa biso après 48 heures to zwinzila to kekuna to déclarer ba mbongo ba lobi mbongo nanu ebimi na onte mais boye la biso après 3 jours to par chanter 3 jours après to zongeli bango kuna wapi mbongo na biso non mbongo ndenge za boye bosa uti déjà ki aleki da matadi ndenge za na lundi to zonga lundi to yo ko zonga wapi mbongo mercredi ma ekoleka te boya ozo mbongo na bino to le mercredi wana bo pesa biso mbongo ezala ki lobi le 30 juin to posa bango pe question le 30 juin eza journée mutu fois ala na repos est-ce que bino boza site ke boko futa maloba na bango ke biso mbongo ebima na société te tozana mbongo na biso to kofuta bino e komi poto ke futa makuna mbongo ezate bako mobenga mutu yango partenaire yango nani entrepreneur yango ononga ndena boy fona luka na mbongo fona futa bino na compagnie kutu mbongo nane bimité ba obligé ngai fona bisi sanango sala liste aussi longtemps biso na bango contrat ezalaka toi aussi ça ko bétonner si toi aussi ça ko bétonner combien de mois 2 mois et demi to ça 2 mois et demi so ba devoir na moko boza nombre à combien puis ba devoir bino combien na mutu moko bon merci pona mutu na wana biso nyonso toza na pointage moko te na koko déterminer prix ya mutu na mutu te mais bango moko ils sont conscients ba yebi combien faut ba pesa par mutu il y a des personnes au basala pointage ya 15 heures ti lobi na tongo ya na mutu mususu pe lelo nzoto esimbité aye na ye musala te mais na les 2 mois wana na ndam sauf ba avance so talmi ya ba 25 000 ya ba 10 000 et il y a d'autres personnes ata 1 franc ya pamba azuté mais to komi ba irresponsable na ndaku to komo ki mabanda kuna biso 4 heures pour ni ba papa mapango batungisa bana bazali susu à l'aise te mwana kolamba ta matembele te papa lupango fatonga mwana mbana bakomoki mabanda donc to komi lo wa fazer pona mbongo na biso obani pona l'état congolais wa zolanda biso ameka kozula biso solution à part na biso bande ko ebele pe bazokutana na situation oyo mais pourquoi biso bana mboka banyokola biso lo kwa toza bana mboka te l'état aza wapi bameka kotelemela likambo oyo ata pona biso te même si génération future bameka kotelemela makambo oyo makambo ya sous-traitance ezonyokola biso to ko se retrouver ne lo côté na kokoka kosomba lupangu te lobi biso na kufi bana nanga bakokende wapi traitement pe bozwaka te tozwaka traitement te kolia pe rien dans toute la journée nzala merci beaucoup.